ambassade. Appel du 17 novembre 2022. Nous, nouvel élan décidé par le chef politique de résistance Lamouka, exprimons à travers le présent appel notre position également ensemble de patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers de groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour, qui passe la mort et le désarroi au sein de nos populations, tant civiles que militaires. Point 1. Nos considérations. Les 10 groupes terroristes, dont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel
de leur puissance mortifère de moyens militaires, logistiques et de ressources humaines que le pouvoir rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre de leur visée hégémonique contre l'intégrité de la République démocratique du Congo afin de faire main basse sur nos richesses minières. Pour rappel, le groupe terroriste M23, créé selon les archives disponibles, le CAP, avait été défait le 5 novembre 2013 le FARDC, appuyé par Tanzaniens et du Conseil de sécurité. Comment alors ces mêmes groupes terroristes M23 de fait militairement dissous les combattants rescapés se sont réfugiés. Rwanda na ekolo Congo babengana ambassadeur ya Uganda na ekolo Congo beto kata ba relation diplomatique na bikolo wana mibale pambate bango les bazali na sima ba force négative notamment ba M23 au bazali Congo Rwanda na biso na partie est. Donc voilà na mokuse lo to kikolo ba yango wana be to lobi ete sengeli to bima pe na ba communauté o ezali hypocrite tala lelo yo communauté lokola ya ba état ya ba Afrique ya est wana. Est-ce que tu as considéré que bazali batu ya semu bamba te na kati na bango bekolo lokola Uganda pe Rwanda bazali wana bazali ko mabiso bazali ko appuyer ba rebelle bazali ko pesa bango mandoki pe misolo du to koki ko fanda na bato wana susu mesa mon côté quand to lobi esengeli ko bima na kati na communauté wana po ete tout ça la monso ete peuple congolais a retrouvé bon somi na ebola na po ete kimia ezonga na kati na mboka na biso peuple congolais abika na qui m'avait Ozana posa ya Adolphe Muzito Somandila fuma pa afungula nzela bana bakotela kisi nini tonyoko mingi to sopani bakila mingi to kufi mingi lelo mona ni puelele soki tozaka yokolala lelo tolakukaki mpona nini tobenga na Uganda na Rwanda bakende topesi bango 48 heures batikela biso mabele oyo ezala libwe tolingili biso lisusu bitumba te tolingili lisusu kufa te tonyokoma mingi na biso bakoko basenga biso okesenga te kolia te bango bakoma kotonda bana na biso kuna bakufi ebele biso bakufi betidia ebele mboko soki ekomi na mabe bana basakana soki mbula ebeti bana basakana mashete bimi pasi Rwanda na Baganda batika mboko na biso libre balibale mboko na biso bana batika kosakana bena pese longoni atake mama bana bautaka na libuma mama ba pouvoir rebelle tokomi awa nesiko touti changu toye makolo ti tokomi a nesiko toza besoin ba Rwandais te toza pe na besoin ba Ugandais te mboka oyo eza 100% Congo Congo oyo botika na yemba na ata nzembo moko na kiteke nzembo nazoyebisa bato bayeba Congo oyo biso toye ana nouvelle alliance eza ya papa Muzito aza mwana kolo mabele papa Muzito aza mwana kolo mboka bapesa ye espace atonga mboka na ye nde yango nazoyemba nzembo nouvelle la o limumoni vieno nouvelle la o limumoni vieno nouvelle la kitata Muzito mwananga ate yo limuyelende pendant que mon pays est agressé, moi je ne pas avec la joie. Il y a autant que biso ba jeunes sont mobilisés parce que tous on a trop de tueries là-bas est. Pendant qu'on a biso ba congolais ba zone là, maman ba so kata a morçonné. Pendant que biso ba jeunes, tous on s'est platé. Il y a un biso tant que ba jeunes étudiants, tous ça mobilisés à Kinshasa pour préparer pour ça derrière FARDC. Vraiment pour affronter ba Rwandais, na ba Burundais, ba songa na mboka bango. Tous on a kimia tiwapi. Tous on a des ordres de tiwapi papa. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant biso ba jeunes sont mobilisés. To sangani pour faire affronter Rwanda, ba Burundais, ba songa na mboka na bango. Pourquoi pas bango biso
bafotaka bango te bango oza na trouble ya bapti wapi yango tosara ntake bajeune toyebake biso tokoluka kimia te mais nous voulons mettre la paix que la paix règne dans notre pays. On a le dit. Oui, nous sommes venus pour dire non et assez. C'est ça. À cette agression qui a duré si longtemps. Aujourd'hui, cela est démontré aux yeux de tout le monde. Le Rwanda ainsi que l'Ouganda, ce sont eux qui alimentent les rebelles, soi-disant M23. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour leur dire de cesser de donner les béquilles à ces rebelles. Et nous, la jeunesse congolaise, ainsi que la jeunesse de Nouvelle-Élan, nous nous sommes dit, s'il faut prendre les armes, entrer au Rwanda, pour combattre, pour sauvegarder notre intégrité, nous sommes prêts. Et nous encourageons tous les jeunes de l'Est. Et nous leur lançons un appel pour leur dire, ne vous fatiguez pas, nous sommes avec vous. Et autant aussi longtemps que nous sommes à Kinshasa, nous sommes de cœur avec vous. De la manière dont vous êtes en train de lutter là-bas, nous aussi nous luttons pour que cette histoire d'agression cesse. Ce Congo, c'est un pays cosmopolite, c'est un pays de paix, c'est un poumon, c'est le produit, c'est le poumon de l'Afrique. Nous voulons entrer dans l'heure du développement. Le temps de guerre est révolu. C'est pour ces raisons, aujourd'hui, nous avons marché pour dire à ces gens et à toute leur coopération, les Occidentaux, de cesser. Merci. Tozo kokate, tela nende Kongo ndenge kufi. Kongo liboso banda kala. Batu bazo kufa na ndenge. Siko na ministre tobite tosala ndenge nini. Kongo ezo kufa. Siko na ministre ndenge kufa bongo bamikondi bazawa pipo balandela Kongo. Kongo bamisuba bate Kongo ebonga mais Kongo ngo tomona ngo Kongo ebonga nango te. Kongo esa nini ekufa po makambo obongo basala mais biso ba jeune to sepela nango te. Tomona makambo nyonso to ekeka mabe to comprendre te. Eloko ngapela yaki wana posa pona loba yango wana.